bato nyonso mbote bakolanda live ya lelo ngai kombo nanga Clarisse Akolabi Banata. Na live ya lelo nako sala résumé mpona mosala oyo nasalaka awa nazotalisa awa oyo eza Simon Kimbangu. Simon Kimbangu abotama na 1887 akufi na 1951. Oyo Simon Kimbangu abotami na 1887 akufi na 1951. Oyo Simon Kimbangu. Maintenant Simon Kimbangu alobaki nini? Alobi que bino bato boko kende na poto, bino boko kende na mikili mususu, ba mususu bakokufa kuna. Mais boyebaka que ba colon tango bayakaka na bamboka oyo bayiba biloko nyonso na kati ya bamboka. Maintenant bino ndenge bokokenda kuna esengeli bino boluka biloko wana, esengeli bino bososola na kati ya Bible wana bamemeli bino wana makambo bango bazoloba na makambo bango bazoloba na makambo bango bazosala soki ezali ndenge moko. Maintenant bososola biloko bango bayiba wana Simon Kimbangu mutazoloba. Mais sikoyo na révélation oyo apesa ya tikala koloba te que biloko yango nini bayiba. Atikala koloba ndenge wana te biloko nini bayiba. Aloba kaka que biloko bayiba biloko awa bo sosola na kati ya Bible boko yeba motindo ya bato oyo. Wana nde Simon Kimbangu maloba oyo atika. Maintenant sikoyo botala sikoyo eloko ngana molakisa bino oyo. Oyo ezali Picasso. Picasso abotami na 1881 akufi na 1973. Picasso abotami na 1881 akufi na 1973. Maintenant Picasso oyo na 1910 akenda na musée o babenga musée ya Trocadéro. Bojana lax akoma na musée wana ya Trocadéro. Omoni oyo koko na ye. Oyo koko ya Picasso. Donc mwana oyo mwana ya Picasso aboti. Komo na ye Claude Picasso. Alobi que koko na biso tango ako déménager ke ako zalaka toujours na ba sculpture na ye oyo ya collection na ye oyo ya ba bikeko oyo ya ba africain azalaki toujours nango. Maintenant ye Picasso yango oyo Picasso yango alati wana biloko ya baafricain oyo alati wana anzoto na ye oyo ase oyo ana se oyo Sédar Senghor wana se oyo aza na likolo oyo Picasso. Oyo pe kaka Picasso ozomona ye na babikeko yango oyo ya baafricain yango oyo. Awa toujours kaka Picasso ndenge azalaki toujours na babikeko wana. Donc awa nazotalisa nini? Awa nazotalisa makambo oyo Simon Kimbangu aloba. Alobi que bino bokokena na poto, bino bokososola biloko na bino o bayiba. Yango yo Picasso azana ngo awa azo dessiner yango. Donc
soki Picasso akamati bikeko oyo atie na pembeni, azo tala bikeko wana, azo dessine yango. Yango oyo Picasso azo dessine. Akamati ekeko awa ozomona, akamati ekeko awa ya dessine. Donc makambo oyo Simon Kimbangu alobaki emonisami. Emonisami que Picasso ako somba biloko ba africain, ako kenda pe na kati ya musée ya Trocadero pona kotala babikeko oyo, pona kotala ndenge nini ba africain bako sala art na bango, et pona ko copier yango oyo. O Picasso ndenge azo copier art ya ba africain, azo copier koko na ye, azo loba bana na ye pe bazo loba, bana ya Picasso bazo loba que ye azalaki toujours na collection o ya bikeko. Botala biloko bango ba yiba na 1926 oya se o bango ba yiba o na likolo nde bango bako dessiner yango. O na se awa bango ba yibi oyo depuis 1926 oya na likolo bango bazo copier, bazo salela mbongo nango. Oyo boy musée ya Trocadero. Musée oyo ya na se oyo ndako oyo boy. O musée ya Trocadero. Na likolo o awa ozo mwana ndenge nini Picasso azo copier babikeko ya kino kotala na Trocadero, azo copier yango oyo. Donc liloba awa liloba oyo Simon Kimbangu oyo abotama na 1887 akufi na 1951 ekokisami. Et Picasso oyo abotami na 1881 akufi na 1973 ye wana azalaki na bikeko wana. Donc makambo oyo Simon Kimbangu alobi na makambo Picasso azo sala ekokisami. Liloba wana ekokisami oyo Simon Kimbangu alobaki. Bakoko ya Picasso pe ba confirmer yango. Bakoko ya Picasso ezali nani? Ezali Claude Picasso azalaka, Olivier Picasso pe azalaka. Bazali bele wana na Facebook. Bana ya Picasso o bazo lobelango yango. Maintenant musée ya Picasso ezali wapi? Ezali na France wana, même na Allemagne pe ezalaka. Partout. Na bamboka mobimba ezala ba musée ya Picasso o yako copier biloko ba africain ezali. Donc on de ba preuve. Awa boko mwana ngopi malamu. Boko sosola malamu oyo bikeko oyo Picasso akozwa oyo yazo copier pona kosalela mbongo, pona kokotisa mbongo. Akozwa bikeko ya bapunu azwa bikeko nyonso. Maintenant siko toleka na Cheikh Anta Diop. Yango Cheikh Anta Diop oyo abotami na 1923 yango. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop ya alobaki bu. Alobi botala nga ba africain ba yebi même pas que ba koko na bango moto ba yaka ko civiliser planète Terre. Wana Anta Diop motazoloba. Alobi que bon moni ba africain ba yebi même pas que ezali ba koko na bango moto ba yaka ko civiliser planète Terre. Donc Cheikh Anta Diop azo loba na ba africain
ba africain bazo sala makelele ba yebi même pas que ezali ba koko na bango moto ba yaka ko civiliser ko pesa bo yebi na kati ya planète terre wana Anta Diop oya botami na 1923 azoloba. Donc ye Anta Diop pe akutanaki na biloko o babenga kango ba sculpture o babenga ya ile ife oyo boy parce que tango bango ba yiba biloko ango ba changer ango ba code oyo bantio oyo bayaka ko civiliser bayaka opesa boyebi na kati ya planète terre bango ango oyo bakoko ya Clarisse Akwala bango ango oyo bakoko ya Clarisse Akwala oyo bayaka kopesa boyebi na kati ya planète terre oyo Anta Diop aloba que mais ba africain bango moko bazolela bayebi même pas que ezali bakoko na bango moto bayaka na kati ya planète terre e biloko oyo bango bayiba ezali na maboko ya Picasso azosala nango mbongo e bakoko ya Picasso mpe bazoloba moto oyo azolekaka na kati ya bamusée mpona koya koexplike ke bato makambo azali mpe wana kombo na ye mwazulu azolakisa bato biloko oyo bango bayibi ezali na kati ya bamusée okenda na Portugal okenda na Hollande okenda partout na kati ya Europe ezali na biloko oyo bayiba ezali wana na bato ya lopoule biloko na bango bayiba ezali kuna na Belgique kuna na Bruxelles kuna. Donc awa sikoyo natalisi biloko oyo bayiba oyo Simon Kimbangu aloba yango oyo awa bozomona Clarisse Akwala ake na musée akokuta biloko yango oyo bayiba bantio na musée awa na Allemagne. Clarisse Akwala akendaki ake kokuta biloko kuna oyo bayibaki. Awa bokomona awa nazala kati ya musée awa na kati ya Allemagne kotala epai bango babomba babiloko yango. Maintenant na kati ya bafamille ya bato ezala bamaboma mbi na kati ya bafamille ya bato comme bato balingi kososola bafamille na bango te balingi kososola bafamille biloko oyo ezala na kati ya oyo ndenge Simon Kimbangu alobaki botala na kati ya na epa bino bokokenda bokomona babiloko bango bayibaki e babiloko yango ezali awa na kati ya bamboka oyo biloko bango bayibaki nga na sina kiko sosola oyo bantio oyo ya koko na ngai nakeko kuta ngo kuna ezali kuna ezali na kati ya bamusée. Maintenant naleka nani na bato bafingaka Clarisse Akwala bino bato oyo bafingaka Clarisse Akwala oyo boyebi art ezali nini te boyebi art ezali nini te ne bokenda na bamusée te boyebi art ezali nini te boyebi yango te nani bokotela kati ya bamusée te oyo livre oyo bazotekisa yango na internet livre oyo makambo oyo Clarisse Akwala asalaka koko oyo koko ya Clarisse Akwala yango livre oyo bokozwa yango na internet oyo koko ya Clarisse Akwala azali awa oyo koko ya Clarisse Akwala wa bakoko na bino wapi bakoko na bino nazotuna bino bato boye na kati ya internet bokansika internet basala yango mpona bakoko na bino mpona batata mwasi na bino mpona lokuta na bino oyo koko ya Clarisse Akwala oyo boye koko ya Clarisse Akwala wapi bakoko na bino baza te bakoko na bino ezalaka bato bakoboma bato oyoki tokomi na ntango ya bilon wapi bakoko na bino baza te koko ya Clarisse Akwala yango wapi bakoko na bino koko ya Clarisse Akwala yango oyo wapi bakoko na bino baza te
livre oyo batekisa yango na Amazon. Livre oyo batekisa yango na Amazon. O livre oyo. Wapi bakoko na bino nazotuna baza te. Bakoko na bino bazali te. Maintenant, on retient dans Google. Parce que, on fait du concret. Les athées makambo bino au sala kaya 2 poids 2 mesures à l'okuta. Oh, so bon, la liste que ça va arranger bino. Bon, bandi koloba. Bato ba yeba totem na bangote. Bato ba yeba koko na bangote. Bato ba yeba l'okuta la carte internet. Bon, que dans internet. Oh, koko a Clarisse quoi, la zana internet. Banani batieye, ba français moto batieye kuna. Oyo boye koko ya Clarisse Akwala. Moto azaka na ba koko ebele. So boye bien ngote. So bino bozana ba koko ebele te ngana zana ba koko ebele. Oyo koko Clarisse Akwala. Donc Clarisse Akwala ya kaka na internet pour ko lobela. D'abord makambo ya ba koko na ye nani. Ezali lokola ba koko ya Picasso. Bango bayaka koloba makamba ya koko na bango Picasso. Oyo bakoko ya Picasso. Oyo bakoko ya Picasso bayaka koloba makamba ya Picasso. Koko na bango. Oyo abota ba mama na bango, abota ba tata na bango. Bango bayaka koloba makamba ya Picasso. Clarisse Akwala ya kaka na internet. Aya koloba kama bakoko na ye bantio. Clarisse Akwala ya koloba makamba bakoko na ye bantio. Bino bozana eloko moko bino représenter zate. Bozana eloko moko bino représenter te pour na famille na bino. Ezali te. Ndenge bozawana. Bozali ka ba esclave ya bato mususu. Bozali ka bato lokuta, ba manipulateur, ba pervers narcissique. O bozana eloko moko te bino représenter na mokili. Boza ba modalité. Boza batami yiba ba passeport, batalo kuta. Bato ba zanga identité, bato ba zanga ba yebi ba totem na bangote, bato ba zanga ba famille. O ba tata na bango ba ko kata bato misapi. Ni wana bino bozali. Bozane loko moko te o bino représenter na bato. Boyoki? Bozali ne loko moko te o bino représenter na bato. Bino bozane eloko moko te o bino représenter na bato. Bolakisa ba koko na bino, bolakisa ba koko na bino, bino bandoki. Bino bana ba guerrier. Bino batalo kuta. Bino bato bo kataka bato. Bino bato bo bomba ka bato. Bon moni que Clarisse Akwala sala du concret. Clarisse Akwala sala ko la bino te. Oh bino bozane eloko moko représenter te. Boyebi identité na binote, boyebi source na binote, boyebi racine na binote, boyebi identité na binote, bokenda rappel ba musée te, boyebi loko moko te. Bino bozaba malanda ngombe bino. Boyoki? Bino nyonso tout ndenge bozala kati ba diaspora na bozaba malanda ngombe. Bozana loko moko te o bino représenter na mokili. Clarisse Akwala laksaka ba koko na ye. E yango siko na démontrer bino yango sikoyo. Bosuki ndenge bozali wana, bozala kosuka. Alors bosala kaka ki malanda ngombe na bino, o bosalaka. Lokute na bino bino osalaka na kati ya internet. Nyango bino boyebi. Eloko musu bino boyebi ezati. Loko moko te o bino bo relaxa na mokili. Bino diaspora lokuta, diaspora moyibi. Diaspora balanda ngombe. Diaspora bazangi identité. Diaspora bazanga ba koko. Diaspora o bazanga ba racine. Bozane loko moko te o bino bo représenter na mokili. Bozana ngote. Boye ba musée te, boye ba politique te,
boyebi ka lokuta na moyibi na perversion boyiba ba photo ya Clarisse Akwala ni yango bino boyebi siko bosuki siko ndenge na laksi bino sikoyo oyo ezali bakoko ya Clarisse Akwala wapi ya bino eza te. Oh Clarisse Akwala ndenge balakisaka awa na kati ya Allemagne awa. Oh Clarisse Akwala wapi ya bino eza te. Bozane eloko moko te oyo bino borepresente na mokili. Bino boyebi kaka kokende koyibaka bahistoire ya bato mosusu kokomelaka bahistoire ya bato mosusu. Clarisse Akwala komaka histoire oyo ya famille na ye oyo bakoko na ye nani abanane na bakoko na ye eza lokola bino te bozanga bakoko bozanga batata boyebi te batekisa bino boza baesclave ndenge bozali wana bosuki ndenge bozali wana. Bosuki ndenge bazali wana bazala kosuka bosuki